Bonjour, bonsoir, la communauté 3 Exa Production TV Mobimba. Bienvenue dans l'émission de Bishop Mokola Lelo. Kaka na système ya Santutoma, Bukamuna Buka Kukula. Toye na commune ya Kasavubu, plus précisément na avenue Maringa. Oyo toyokaki ke bazo asphalte yango. Toye kolakisa bino avancement ya misala yango ekomi na niveau nini. Awa toza na avenue Asosa, balabala Asosa yango ezo kabola quartier Onel na quartier Katanga. Avenue Maringa ezo banda na quartier Onel. Bokota bo s'abonner, bo partager, bo liker. Tokotambola na tronçon oyo ezolonga awa na Sosa ti direction ya Kasavubu na croisement ya Maringa Kasavubu. Botala avancement ya misala yango. Awa toza na croisement ya Asosa Maringa. Asosa Maringa yango oyo. Totala avancement ya misala ya asphaltage ya avenue Maringa. Ekomi na niveau nini. Kabali solo esa sango na moninga. Avenue Maringa botika kala yango. Awa toza na quartier Katanga. Tozokende tobandi à partir ya Sosa. Tozokende vers direction ya Shaba. Abali solo. Kaka ndenge tolobaka TV eza radio te. Maringa botika kala yango oyo elati elamba sika ekomi asphalte. Les retours à la parole nous est tous demandés. S'il te plaît, retournons à la parole. Ce n'est que
tokende vers croisement ya Maringa na Chaba. Apparemment asphaltage ya ngambo esalamaki lobi. Lelo esalami na tronçon oyo ya Chaba na Gambela. Chaba yango oyo ekoma nango asphalte. Lelo toye kolakisa bino Maringa yango oyo misala ezokoba. Bana Maringa na bino botika kala. Maringa yango oyo eza tronçon ya Chaba Gambela. Lolongwe Chaba tozokende vers Gambela ne boko komona yango ya en pleine misala. Avenue Maringa na quartier Katanga elati elamba ya sika. Kaka na système ya bukamu na buka kokula Maringa na bino botika kala yango oyo. Maringa elati elamba ya sika kobanda asosa ti Gambela. Misala ezo continuer ekoleka Gambela ekende ti direction à Kasavubu na croisement ya Maringa Kasavubu. Merci. On a intérêt particulier oyo boakorodaka na ba video na biso. Maringa na bino botika kala yango oyo. Otala na tronçon ya asosa ti Gambela ndenge ekomi. Toko continuer pe tronçon ya Gambela Kasavubu. Tolakisa pe bino ndenge misala ezo avancer. Awa tokomi na croisement ya Maringa Gambela. Maringa Gambela yango oyo. Maringa Gambela yango oyo.
Maringa Gambela. Tozi Maringa. Alors, le quartier des anciens combattants. Maringa, le quartier ancien combattant. Il a déjà à niveau, M. Salemi. À niveau, M. Salemi. C'est-à-dire, Misala, ils ont continué normalement. Il y a un Ngambo à Gambela. Dans le quartier des anciens combattants, on a Kassavo, Maringa, Nabino, Botika Kala. Bon. Wana Maringa, Bozawati, Kabali Solo, Besa Samana Moninga. Misala yango wana ezosalema. Wana Maringa. Na système ya Bukamona Buka kopila ndenge tolobaka ngo ndenge ya Sankutoma TV za radio te Maringa yango oyo awa na quartier des anciens combattants. Misala ekomi na niveau nini bino moko botala bino moko bojuge tozokende vers direction ya Éthiopie. Tozokende vers Éthiopie. Maringa yango obotama na Maringa kola na avenue Maringa ofutela na avenue Maringa yango ebani nango a partir ya Sosa tozokende vers Kasavubu toleki direction ya Shaba toleki direction ya Gambela tozoleka sikoyo Éthiopie po tokende Kasavubu Éthiopie yango oyo direction Éthiopie yango Éthiopie yango Sachez l'enquête. Sachez l'enquête.
Sachet Marquez. Awa direction ya Éthiopie avec Éthiopie tozokende vers Kasavubu bana maringa yango kala mingi te nyonso oyo ekomonana lisusu te ekozala lisusu te kaka ndenge tomoni ebandeli ya video makadame ezokota koto oyo sagesse avec un ennemi frère. Donc on m'a contrahi sans goûter la simao. Yesoyo, Yesu zambana yo. Oluka, babolye. Ya Yesu, ya kanayo. Ipambolye. Les retours à la parole nous est tous demandés. S'il te plaît, retournons à la parole. Ce n'est que Bana Maringa avenue Maringa na bino yango yo. Merci parce que bozalaki ebele akotala biso mokolo lelo na spécial avenue Maringa. Je eza radio te bino moko bomoni bino moko bokonstate lisumu ekoma nango perfectionné makambo toboyaki lobi lisumu ekoma nango perfectionné makambo toboyaki lobi ekomi autorisé masula kobangolaka motema ye
kosala na bazele nyonso ye kasi ntango kaka elevation ye okomi koegorge nanya pesi permission otelemelaki tribalisme elobi lelo tie na nsima na yo mokongo moluba moswahili surtout jeunesse en lelo balingi kaka kibanditisme pe bavi ya kuta dire Otra makati na mayo ukuta balade na biso mokolo lelo tosukiseli yango awa soki yesu azongi te tokutani mbala nsima awa toza na croisement ya Savubu Bongolo Osujano soki yesu azongi te tokutani mbala nsima na video mosusu.